Moto betela tsolo mbale bele bambale bele otutela tsolo yona Yesu ka beli wango. Yango no Sadamus alobaki on a nga boss na nga mingi bina filé no Sadamus. C'est quelqu'un qui réfléchit bien et puis après ça nzambe merci pour Alexis nga ba côté moko boye oyo. Alexis nga pena ba kota bien. Ezali se pona yo mama nanga boya kolongola zemi otikanga na kola na koma moto mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga yangeza nde mususu yangeza bozana ba mama bobatela bango malamu po mama za richesse pe bonheur na tango ya pasi tope ba chagrin ya mokili biso ba etozanga ba mama nde tolobaka boye si mama etela ushalula mama rozala sirena si mama etela ama la bon ata peut-être naza sur orchestre c'était tant ata na sa mama nanga mais na tikali ka mission bina filé po ye mutalaksanga na TV mutamisa na miso bato ndaliboso yango naza mission na ba concert mission muketa bien que na mission muke pona bandi sika mais expérience muke ezali na muke ape master papa na yo eza ndenge moko po biso tout toza ba congolais ligne eza moko histoire eza moko ba ancêtre baza moko moni toza loposo moko eza munde moko. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, une fois de plus, mbote PSN ya kozana bino na cadre kaka ya émission na bino chacun son tour na kati ya Congo Winner Télévision avec la noblesse déjà ndeto kindela mambo to ebike et c'est pour ça kabino awa na kati ya Congo Winner Télévision abimsala ba professionnel to na choité. Nous sommes là toujours pour nous satisfaire bino déjà on a concerné ba actualité musicale ya mboka na biso to ebike awa ezali vraiment ebele raison pour laquelle tozo kimara vraiment na ngambo ya ba culturel poto solarana bango to eba vraiment évolution ezali ndenge nini mais c'est pour ces nouveaux numéros balantina biso ya Congo Winner Télévision déjà na péché makasi na bosani ko pesa mbote na ko bosana te parce que c'est un péché pour moi na pesi bongo mbote pe na remercier madame Sarah Kabuji Adida Lumumba ekoti la Cléopâtre, l'homme à la taille S, a dit dans le monde déjà, nous sommes ensemble. Voilà. Mbote lisusu bongo et pas ya CKL Pro, mbote pas ya Karisingia, mbote nabino ban sobolila, nabino à chaque son tour pour ce nouveau numéro to embel bino bongo artiste musicien ndenge kaka la senga ki mababoli mbisi pona mikola lelo to kimalano na ngambo ya ba musicien congolais, artiste musicien Jérôme Gérostar de Mbibiso vraiment qui tout qu'on katanda kuna avec eux comme mon invité à l'élo to koyeba kosola sur toutes les actualités de les cas na mboka na biso. Voilà déjà nazali na ye na cadre oyo et puis na pesembote pe to kota masolo na biso Adida Lumumba soko kote nga vraiment invité na ngai et ça l'a plaisir. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour la noblesse. Boni papa. Ouais, ça va très bien nzamba do batela nyonso zo tambola kitoko. Merci beaucoup et c'est vraiment pour la première fois dont on recevra Bisso équipe Mobimba chez eux. Donc tu peux se merci à Kay à maman Maravi à Kembi donc la Lilian fort bambo tu peux naïe déjà. Kitoro makasi. Masola si kezande ni bonne santé, bonne vie musicale. Ouais, maman tozo leka bien, nzemu na biso pe ezo kende kitoko, maman nyonso etambola bien musique ezo tambola bien vie privée na nga pe tambola kitoko. Déjà nzamba zo lokumu ndenga nyonso etambola kitoko kasi tolingi tosola masolo ebele etali yo vraiment parce que na conception émission to endaka libanda te to sola juste masolo ya invité na biso pe masolo na ye o to bengaka ba actualité ya sika na yango déjà au sala pe kombo olikaka na orchestre ya bina filé on ezali bongo ko annoncer ba o ba yeba kité au presta na ba concert au participant na banzembo tout mona kio et puis le coup la première fois na yambio ngana balandi na ngato ebana no qu'est-ce qui était à la base ya kolongwa na kati orchestre wana bon nga na longwa te na orchestre nga na dorete
alongwa te bien que nosa mamna me kia doateur eza nga ya makila na olongwa te nga na misa bina file mokili mombebi tikala ka bongo ata peut-être naza isu na orchestre te ata nosa mamna nga mais na tikali ka misa bina file po ye mutalakisanga na TV mutabimisa na miso bato mutaliboso yango naza musicien na ye. Mais kozala te wana eza déjà kolongwa est-ce que ba contact kaka na kati orchestre nga na mon musicien bina file musicien bina file puna za na orchestre lingo lo bateke kaka funa yaka funa zala zala wana na kozala pete mais na za musicien na ye toujours kasi yongo lo to bimisi yo vraiment omi bimisi na casquette mususu lokola patron otomonaki dernièrement awa outa émission na RTG ozo bima on s'est croisé pena bina filé bobengala ba patron déjà ba komaki na équation bino mbalina za patron yende patron nga na patron peut-être place mususu pour na groupe d'accompagnement na ngai mais soki na pas nécessaire que na patron soutien na zongi mwana loko peut-être yo soki uza na foyer na yo tango kenda pa parents na ozonga pe mwana papa mama moni kutambela bandeko na yo kuna uza patron te uza ndeko na bango metango yepa bana na yo ba mo bengo pe mama. Donc si je comprends bien bina filé nda pesa autorisation wana moi la toninda kuna ye ozo développer pe moi mke mais ozaka na kata famille wana. Ouais na famille ba changer yango te ba changer histoire te yem tabimisanga na miso batu ndaliboso bimisanga na miso batu buta la Gero Star ye benganga Gero Star chanteur silencieux ce qu'on a ignoré point na misa bina filé tikali bongo le pe concert obeta no pe carré na obeta consider na beta ba concert na misa muketa bien que na misa muke pona bandisi kama expérience muke ezali na muke. Merci beaucoup. On s'appelle Sabiso actuellement lundi ma maman. Merci. Oui, ils ont cartonné déjà dans les réseaux sociaux, bah vie ils ont mata partout bazo yemba et puis bayambia mon frère déjà félicitations lundi mwana. Kasi nde mongo apparemment zanati na ba texte ndenge marona ya Patrick Beka moi zape master papa na yo. Eza ndenge moko po biso tout toza ba congolais. Lignée za moko, histoire za moko, ba ancêtre baza moko, moni, toza loposo moko za munde moko. Yeza mama nanga, mama nanga, mama nanga. Mama nanga, mama nanga, mama nanga. Soki lelo naza envie, ezali se pona yo mama nanga. Boya kolongola zemi, otikanga na kola na koma moto. Mama nanga. Mama nanga, mama nanga, mama nanga, yangeza nde mususu, yangeza. Bozana ba mama, bobatela bango malamu, po mama za richesse pe bonne. Na tango ya pasi, tope ba chagrin ya mokili, biso ba etozanga ba mama nde to lobaka boye. Si maman était là où Chalula maman Rosala Sirena. Si maman était là ama Nambeto à l'hôpital na maternité pasi de mwana mwasi ya koganga. Si maman était là si maman était là mpona nini boyo. Si maman était là ama. Voilà, merci beaucoup. Si maman était là, pour na bayo vraiment ba perda ba maman na bango. Ozung c'est souma na katamité ma bande ko. Déjà beaucoup de courage, ainsi va la vie et kolekanango. Mais apparemment vous êtes inspiré par rapport à Nzembo wana to fanda no wana. Pour mon ki ba rythmique ya par mélodie ndemteza mpanzi. Oui, Nzembo eza na sala ki mpona hommage ya papa na papa proté. Abenga ngai amona ngana ba mbanda mona ngana ba TikTok. Abisa ngakutwa bijero yo na mona net na kota ka TikTok pona yo. Pojo akutana nga kota souteya mutama mususu masala na ye. Metanga kota kuna yo kanga na imba banzembo a ready ya misa. Yo ngana linga ready makasi mais moi ba ligne na yo yo manzembo mama na bien. Ko poser nga nzembo boye to travailler na nzembo wana. Afutanga pe la. Sali pe nzembo. Ali na zi vidéo partie ndambo nde na posta ki nde panzana ki dona sala yango pona hommage ya mama na ye mais tango nazwaki nzembo na travailler yango na ningaki na lata pasi wana na lata pasi wana incarnango pour bato ba comprendre nga bien pe mama zate nga ba mama za vivante papa pas za vivant mais na linga mama na nga mingi epi na milati sana na lata ki pasi wana yango na bi pour na transmettre ba nyonso na sali wana
kasi kolandela nzembo no mama na ya Patrick Bekam. Bekam abetango déjà na mois de mars. Bah ok, déjà une année. Mais il y a eu esima, il y a eu cartonné. C'est quoi le secret? Mais nous c'est cartonné, kaka nous c'est cartonné. Ah, les nzembo frère na biso Patrick Bekam. Les ngango makasi. Eh ba tuwe baloba ba ngaba kota ba bilo mo mais ils a bon côté tous ba congolais, tous ba frères, tous ba ndeko photo se tenir le coup. Ce qui te bandi ko sala ba boy, c'est important ba maman na nyoso mema ba nulle part. Moni que vous divisez biso alors que tous ba ndeko photo za ini le quoi ba moni ba nigérien ba za ini makasi ba se soutenir raso mo kwa za na ma visibilité bela benda moninga a komi na niveau na e. C'est comme ça le bien-être universel au baloba yango wana. Faut qu'on dit moninga sa boulot bien. Moni au coince moninga ndenga na bwiso ki peut-être nzambe loba matinga likolo baninga musuba na se fona sunga ba ona simba ba luka be ba ko place nga na za po nzambe alongola nga place na za matanga susu so peut-être na mo sa biloko mo bwena peut-être na kale ba za na César bien te yango no Sadamus alobaki ona ninga boss na nga mingi bina filer no Sadamus. C'est quelqu'un qui réfléchit bien et puis na pesa nzambe merci pour Alexis nga ba côté moko boye oyo Alexis nga pena ba kota bien. Kota bien sengela epena leka na kutana bato bien bato tuna leka bazara bien donc place tunga nyata likolo na kutana kana bato bien basunga ngo baida ngo ba comprendre ngai. Merci vraiment Nostradamus pour l'amour ainsi que pour la formation. Ça moi bongo. D'accord, merci beaucoup. C'est une très belle réponse. Otobande Kozela. Déjà, tu comprends que Nangambo ya ba musicien na biso, bo comprendre que ba polémique tout et tout ba ranking eza place té. Ba ngi format émergence na msala ba ba osala. Coup de chapeau na bino so to tambola ka boye. Na ba o ya bo bandasika, na ba o baza koya bo mona ke force. Ezani RDC mtezali ko gagner du côté culturel. Sinon, katina yo Jérôme, oza ki Redi à Miss toi qui es moi musika oza muke na apachino oza wapi na partout oza partout c'est-à-dire oza limité to ko interpréter mutu nyonso limité te nga ba limité na mona ngote pour ça no yanton mokolo liboso namonaki yo na boulevard nakanisaki evre d'art ezalaki kotambola napusani pembeni nzoka kelamu ya nzambe natuni kombo apesi ngai se adresse a pamba. Merci beaucoup maintenant convaincu te bimiso na mo muke to kena côté classique lokwa kanza plus vivant que l'amour qui se donne que l'on sent la trace divine. Est-ce que Léo Mamoukia, Léo Mamoukia mati ok. Saisir en penza bien te, mon azo saisir nenzemo bien te ngwana. Merci beaucoup. Quand des avomé belé qui mangana mutu. Mais vanda na makilo ngo bimsa casquette za Redi ya Miss na moni idole na yo tondeni. Bango tout baba idole na ngane Redi à Miss Al Pacino ya ba place on ngasko na vanda ba papa Jean Goubal. Ouais. Eve parfum nanga ya talon chunga solo refrain nanga nalinga koimba en solo kita nanga ya wakabelanga mon bonheur vinu ya gwetiaka bazwa dans mon cœur merveille. Et puis kenze moi ça va fitirina lokwa kanza. So partir le kwakanzi yekate. Yaka. Li na banga rien. Ba jamike mike ya mokili ya yebi bien. Na ba spécimen yo ya rareti. Merci beaucoup ngano yembiso kaka Al Pacino persona mais tozongisa. Souci ya kolela. Moto betela tsolo mbale bele bambale bele. Otutela tsolo yo na Yesu ka beli wango. Olobana bato yo na eboko tikala kokabwana te ataliwa bino sanduku moko mutambala yo Jonathan kasi lelo nafandi pe na kanisi maso na lobaki eko melinga netikaka na ndoto nazoka mwa kaka bolingo ndenge yo zonana
nazoluka na bosana me makanisi ezosimba. Bravo, 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 bravo. Donc on a senti la potentialité au Evandi. Déjà, ils ont produit au Tolinga to bimisa lambo canabiso. Au moins la qui mutaza limité partout au ya azali. Déjà bravo, bravo vraiment Jérôme. Mais namoni torosuka no ate moi makamba ya bien ça liboso na yo par rapport à ta carrière. Oui, nzambe gane mutapesa makambo yangwana na pesa merci na bato ba soutenir nga Géo Star. Ngape na moko parmi tant d'autres. Moni ils ont ba balikinga belé bazali boso to landa nzela na bango mais soki moi soutien za botala pe mo misu mo koto mo ndambo ezali oyo soki boyede ngai bo promouvoir ngai lobby na ko sa pe moi de pona mboka esali pe ka bien pona lokuma mboka na biso. Sans polémique, oui, bah, que musique, c'est une compétition, hein. Musique, il y a compétition. Donc, on a un orchestre bien affilié. Moutuni, faut moment là, que Jérôme attend à panzer, mon gondé, ni yaz à la rali colonna, parmi mes collègues now. Bon, nga na se mesure na mutute. On a principe na nga na calculer terrain na nga na calculer nga moko. So calculer bato ko ma jaloux, okuma mambo belé. Ils ont calculé et puis que l'adversaire de taille bazala comme que façon ya yembara ou apprécier yango mais au moins que donc ngai ba capacité en cause un peu limitée par rapport na yé donc il faut na koma pembe na mon eska na zali na koma vraiment niveau ya zanango yona ngina oui c'est bisono ndenge bo vana ba collègue na wana baonyos na banga ba makasi balekinga ba masana ngana ngana koma lwa bon. Ah, là c'est bien. Car si le lot vraiment président qui est moi voyage les allées c'est un kenga moko article au charge ba concert ba ni okumba mo bi orchestre. Ouais, ils ont maman Nzambe, maman Nzambe. So ba kitelinga note na okumba ngo bien. No Salamus ala chanteur à likolo na chanteur assez mena na fleur taka. Pour kozwa pe loka likolo. So ba kitelo note e mango bo mais so bien na note na voix ka okanga avant pour no emba ba Nzambe bela likolo. So pe nganze moko na wo embango. Mais so leke belé na kokate po timbre vocal na ngai eza assez. Oza vraiment parmi les musiciens oyo na kati ya au sein ya orchestre bien affilié ba to jeter ba flair ba tia miso ebele lelo producteur a monani ke Jérôme Benamo Mpandi à part carrière solo zo sala obeta pe mouvement na moko is possible. So producteur a monani na obeta kuna beta te poani no sakuta pesa nga bonne chance papa na nga pesa nga pina ba bonne chance a fulinga. Orchestre structure moi on est capable ba capacité ne dépendant na bien matériel te dépendant na logo te dépendant na mon intérieur à tout monde. C'est ce qui fait l'homme. Oui ça la mutu ya mutu. Ça ba biloko ezo ko entourer te bilamba la tete meza kati na yemoni. Ko tala opena ngambo na yo to comme na souvent que na suka o sa la musique mo très intelligente. O le kana ina to ezaka cadeau ya Nzambe ndepesa ka mutumios. Selon nga pena musique musique est œuvre d'esprit, musique est yara na mpepe. Nga yikola un placement te na banda na lingande musique est bendanga. Mon. Et puis c'est on a nyo suna zo ngo kata musique, yango na demeura na musique et puis no sala ngo toujours no daida richesse mon Nzamba pesa na wo boire ngo te. Donc faut na mambo belé bat batanga singo vandi bala écolition mais musique yara na mpepe. Musique yara na mpepe. To ebi note te. So za musique na nzoto so ba betika ko mona binaki e kokate cycle musique nombre na ngo e kokate. Ngakuna yekola ngote mesoka ekokate na yebaka ke ekokate fu babakisa fu na composer ngona yemba boye pu ekoka bakazi nyonso bakazi ngakuna yeba ngote ba minute nte ba bien mais faut beta guitare quand même na beta rande na mona kana nde na tala mais ko beta pe malongeza te mais nga musique ela nga na mpepe mais so na yo ki boye na beta na ko respecter ba principe nyonso musique alors que na tangela ngote ezaka ningi côté la nga ningi la mo pe na expliquer ngo ezate pour ya mama Nzambe. D'accord, merci beaucoup Jérôme Kasi. Tout ça na événement monene autour ya le 29 awa. Concert ya fallu ipupa na stade de Martyr avec Morel les a au Zénith donné ce ça des complet. Mais dommage qu'à le même le 29 on a tourné plutôt ça la concert ya Léona Imka mais les locaux tous informés par bourgmestre ya commune wana alors que moyen kozala te ndenge pour la raison sécuritaire. C'est le ko prester, fallait ko prester donc carrément bah bloqué au ACLE et ça l'ondeni en tant que musicien. Non tala na miso ngana lwa mona beba bota migale lo donc ba wo ya bina mbeli ba chuba mama ya yeba ni tazana kana to tala gaga soki beta mi bien ce beta mi te peza pour na lokuma Nzambe ba mamso za ba mal nécessaire ya rappo sunga biso donc ba bonne chance kana
na papa na biso fali pupa aigle bango ba doit tracer nzela pour de biso doleka bango na ba sele au scram donc ngana lwa mona bébé ngana ka lelo donc no tala kana misu mambo eleka funa yekola mokili ngo bien pona comprendre ngo na mona ka nyonso pembe pembe okazu ebeta maki tous les deux le même jour linga ko mikabola ndeni ngana kenda pona kia na kia na biti 5 heures d'ita pour bimit na bino na déchege na mona tambola na ba na chibo pembeni boss c'est qu'ils engagent donc et puis mususu wana to bimi. Ok, merci beaucoup. Kasi mot de la fin par rapport à l'émission, la monde comme nous sommes chité et on a tout parlé, on a habité des tapas au Kobaksani. Oui, na pesi merci na batunyo sous bazuli bako landa biso. Vraiment nga comme on engagé au star pour na bato ba ebingate. Na la mission a bien affilé. Mais pour l'instant na groupe d'accord. Quand on bête là, on c'était le roki. Bien affilé, mo kin mo ba foye ba gina mission bien affilé, yem talaksanga na tepe. Moni. Na mission bien affilé. On batté avec une reconnaissance pour na mission bien affilé avec le lendo. Na mission bien affilé faut na la fière na ngo na moi liboso bien affilé na salon le lendo tendene. Ngana mona bien affilé muta montanga de toutes pièces. Abenga Géo Star chanteur silencieux mogil mombe yoka. Siku ngana beda tout le temps. Et puis problème est ils n'ont pas insisté. Au moins il va assurance au bois on doit série sur la moi la bien affilé tous ceux qui salon PT vend aussi mais tous dit peut-être na chaîne numéro 1 hein ta papa n'a bien affilé avec na assurance et belle écoute équipe peut-être plus qu'il y a eu tant avec qui na vie non l'autre za wapi yo pe un jour pétala kana lobité mais aux amutu quand même mais ko beta kana toloté parce que tala te nga funa beta tolo mambuleka kuna mamba papa na bideo na ngana na bota mite mais la ramu tu likambeso ramu tu ya wana ngana akina na libumo na kina libumu to mambane leka kina mona kite na temo kila te siku no matemo ndeni wana ngana ebite to ngana bota mi papa botinga to za bien na papa mambuza bien na ebite mais bo calculer le biso wana te pardon yongana mutu ka mutabo mara mutu eza bino ba journaliste ba to bebisaka ba relation ba musicien biso to bebisi nga la poser na ba question parce que par rapport ya mambo eleka ba comparaka ke loko na likambo eleka omoni hein la confiance n'exclut pas les contrôles toi la rapport lo belango bozutia ba piège banini popo bebisa siko soki to bebani bozwani na ba soutien ba pu ebele no sa pesanga na kosuka wapi bongo te wana za papa na nga na lingi to garder relation oyo po tokuta na musique lelo mais lobi lisusu na ebite na suite ke ya rosa la bongo nazani na vane pendant 2 ans moni vane c'est belé déjà et belé te mais apé belé on peut apprendre de quelqu'un pendant 2 jours ou bien un jour ou le belé makasi mutu mso afana ne pendant 100 ans ekole lokote moni dépend na mutu bolingo ezoko enir ngana ye peut-être oye bien ngote mais moi j'ai quelque chose qui m'attire vers lui na ebite so ilobi loko ane beba menazo na osenga na nzambe ezala bongo te moni ngana posa na créer loko mususu na posa na ya tinding na ya ndingi mususu vraiment na ya ndingi mususu pour ça la succès pour ça ba mambo na nyo c'est ça te ke ba conflit banini ngana bien na papa na nga ba mambo comme la papa na yebite ngana bete la tolo papa na nga po ngana mo ani liboso fona beta tolo gena mo liboso. D'accord, merci beaucoup, c'est une très bonne réponse. Mais tu as la cas suite nango biso te souhaiter ma bête te souhaiter toujours bolamo kasi bino ba ko garder surtout la relation na ba leader Jérôme et ça la bien. Et là on est vraiment convaincant bien affilé après ça ba confiance ba opportunité to mo la leona kat orchestre nae. Ou soit vocal ni au sala vraiment kota evanda na makila mo que non sans y ma plein. Non, sans ma plainte, Par rapport à boulot na te orchestre au vivre orchestre les adorateurs ils ont raté ils ont bien affilé moni ngape na ira mutu na yo chapo na orchestre et loko et ça là que nous sera considéré ngeza musala ou na sala mais musala ngo peza ki facile te za ki difficile ngato na kotaka sika nemba na mokili pasi koronezo boma mela maitango nyonso jali makashi la vie na yo zana maboko na yo moko salanke bayaya nzambe sunga mokili na yo tona beta vocalo no sadamusa sepela na fort et puis après wana izalainga sous pasi ezalaka bisengo te musique ezalainga pasi problème ni sos kasi de ligne na ye pona kota ngo ezaka pasi zwanga batembele na ndoko kate bateme bazali oya pena ba pesi logo koka kota te tina fandaki na ye ko li boss na yoki ya
tina ba na comprendre esiko na minute opena na comprendre nostra wana ligne na biso ya orchestre wana ki biso on a robeta bina tolo ki biso moni ligne orchestre wana ki biso so tali nzembo si maman était lo mona mwana ba ligne ki bina file mo na kati wana moni ya ki biso na étudier na comprendre mais timbre na ngeza ki ya bien mais esenga ipe ko yekola mamuto esenga attendre na yekola bossa comprendre pena ki mwana akoti na karo ba beninga pena na karo kasi na ndenge lo bamaka voilà eza question en suka na bayo ba bi musique moi ebele ko leka ngai na yo pena tia kaka po bato bayoka biso ba onde babaka ba bi ebele ke monotonie renera makasi na par rapport à ba composition et bien affilée et ça la bino ndeni yo particulièrement. Nous vivons dans la routine moni. Nous vivons dans la routine parce que biso to na rumba na biso rumba za rumba. Siko to beta nini? Faut to beta rumba na biso. Biso tu to beta ga rumba. Parce que ndakande moko même style ndeka monde. Style na eza idéologie na yete. Bongo beta ndeni. Ya style na eza na marché congolais de musique ya na a créer espace na. Faut teka si arrêter ka bilo na ye. Arrêter ka style na ye, arrêter ka idéologie na ye, mutu na mutatika idéologie. Monte go bi na yo ko lokwa ready à miss c'est que ligne ready à miss ya ngona style ready à miss abeta suba abeta ka style ne na tambula ka na style ne na est-ce que na zine lo musu okoze lokwa mndele me oyena ona style na yo wana usinini fo ya na ngoka na style na yeki bina Phyllis me wana ndeki ye wana ki biso ça là on peut bien bien et ça là bien nous vivons dans la routine c'est bon yo pani ola ta bilamba na te bla poser bilamba il faut changer la de lo musu eza orbi eza bilamba te. C'est impossible. D'accord, merci beaucoup. Nous peut moloba pour te clôturer Nabiso. Merci à Dil Mumba Babylon la taille S. Merci Nabino Ban Solanda qui biso à travers cette émission chacun son tour na Katia Congo Winner Télévision. Sinon Jérôme Tosuki a mot de la fin et puis Bambo te na bandiko balandi biso. Ouais na pesi mbote na batu nyonso balandi biso na pesi mbote na base na ngamo base ambassade mbote na bino. Na pesi mbote na the best Fomokani maître Jean-Cy Limberjaga ba champion. So na kekoto chez Nostradamus bina filé kuna na palais de gloire na pesi mbote na yemoko boss na ngai Nostradamus bina filé garçon de qualité mikolo to benge marteau piquet pas marteau piquet to benge marteau piquet pesi mbote place azali so ngoye ba bule po ni ke sa ne mission tu na po ni ba be marteau piquet yo benga mutu komo ye bate pourquoi marteau piquet au moins de mambosa na mokilio apesi mbote na Arnaud Ambilom selon le cœur de boss CG Vincilo Bambote na yo apesi mbote na Maraville ya Kembi de Chichi abo sanité chef d'état-major abo sanité master na ngai Jean-Cy Mouke apesi mbote na Petit Ngafala Kidoda Ngafala guerrier Bantou Jojo Miyake bourgeois gentilhomme champion Moboko na États-Unis apesi mbote na Camps Bass wa garçon confort apesi mbote na babase na ngani sou na Turquie Jonathan Manoka terminis 1000 € molati ici maman Judith Mavungu na pesi mbote ya batu na ngani sou baza na Angola baza vraiment ebele makasi ba komona ba na saisir yango makasi te ba mbote na batu nyonso balandi biso vraiment Gero Star ye bo savourer nzemu na biso ya si maman était là ba biso na Angola kuna déjà carton merci beaucoup donc merci na batu nyonso boyo ka nzembo wana batu nyonso bolela nzembo wana bo consommer ngo bato no bayoki yango te bo kende na ba plateforme nyonso ezali écrivez seulement si maman était là bon nango na YouTube page na biso eza Gero Star officiel so boki wana bon nango numéro na biso eza plus 243 89 598 98 12 plus 243 89 598 98 12 merci. D'accord, merci beaucoup na bandi na kotika yo vraiment c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça balandi na biso na kaka si maman était là. Yango rara. Voilà. Merci beaucoup Nandenge Bozaya qui vraiment longo na biso ndeto lobaka ka biso na bino eza mariage mo kotika la perpétuelle. Merci vraiment na bino baye Bozali comme partenaire officiel na biso. Merci Nandenge Bozali ko s'abonner massivement na Katia Congo Winner Télévision. Botika la malamu à la prochaine. Bae bozana ba mama bobatela bango malamu po mama za richesse pe bonheur na tango ya pasi to pe ba chagrin ya mokili biso ba tozanga ba mama nde to lobaka boye si mama était là ou chalula mama ozala sirena si mama était là amawa na mbeto l'hôpital
na maternité pasi nde mwana mwasi akoganga si mama etela si mama etela mpona nini boyo si mama etela mabanzo elongwaka te na motema ya moto alingaki bamvula mpe mikolo jamais koki ko efase ba souvenir ye efase ba souvenir oya bolamu na yo foto na yo monima ya pamba na mise kasi na bapanse nange ninganaka mpona bolamu na yo tokowangana te biso tokobosana te bolamu na yo nalela bolamu na yo mama kombo na yo natiango likolo ya chambre na ngai potango nga nalalaka namonaka ngo ama nakolela mama nakolela ma Emily nzemba ya tous pepele ya mbetolo merveille kembi el mara mama maître Biki Larson Kojo Kamanji le bourgeois Yannick Kaya manager na kolela eta major na ngai Fabrice Ataka na ngai ya chimse ya prote bakolela mama nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela na mawa nasuki wana que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moutoume Fouana, Yamana Moutoume Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.